Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV ya bino Darling Love ye la canon bambote partout place bozwami na profiter encore on appelle ça mbote na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa et na Freddy Chibangu Agetrada patron de patron mbote na yo daddy na maman Madongo la patrona moi ça ya fioti ngoma na Fred mbote na yo vraiment. Toujours kaka na émission, vous avez droit de savoir le lot Darling Love amemeli bino nini bota la degré bisoto yebike bat balobaka ke poto eza paradis qui chasse eza lifelo mais bota la mutu mwana ya Allemagne aye ninge zalara aye kin akoti pe na supermarché mwana Allemagne ayibi chocolat tala de grâce chocolat et l'eau comme on va kaka bah pas même 5 dollars hein ça coûte pas même il y a 5 dollars ça bah presque ça donc bah 3 dollars ou 2 dollars point 5 bah bleu moi bon mais moi na poto yibi yango tala de grâce soni yango nazanga morote na plateau nazala ndeko na biso mobali wa benga mina kombo ya Gloire Mbaya o to kosolane vraiment sujet o po ekenda ba mbali ya Kishasa nde bazaka mibi ba mbali ya Kishasa nde bazaka ba moins sérieux o ki ko confier le côté à ko décevoir yo boy mais botala mwana poto soni oyo asali vraiment aye ko yiba chocolat na supermarché. Merci beaucoup nazana ndekolanga mbali o to kosala vraiment sujet oyo allo banano po ezopesa pena soni na pas sekendaka ba mbali nde bala mbala Kishasa nde bakenda sango miyibi. Bonjour Gloire Mbaya. Bonjour Darling Love. Boni. Kimia. J'espère au moni transition tosali ya ndeko na biso ya mobali ayibi chocolat na kati ya supermarché moi na poto ayibi chocolat to bavandaka vraiment na Allemagne mais biso to yebi ke bata poto balobaka ndeza lifelo ba mabeno se sala mara na kin awa bala mbala kin baza ba moins sérieux boye sko mais tala ndeko auti Allemagne aye ko yiba pena chocolat na supermarché na ebité so parlo ko rikolobani. Bon, premièrement, l'enseigne en un merci pour soulever ces jeux. Bon, soulever tes mains. Bah, bois qu'il y a au moins ces jeux auto-partageant. Bon, Tokolobe la mambo yo na trois sortes. Tokolobe lango na vie naturelle. Tokolobe lango na vie spirituelle. Tokolobe lango na vie mususu. Ezara spirituelle mais na carton moi muki moi ba mvutima nde balobaka moi fula na lingana donc premièrement ça mutu mususu andro eko changer mutu te premièrement faut bango andro eko changer mutu te ezana mutu mususu so tali nde tolobaka uti na pasi aye na bisengo o monika zamba milimo mo boye neti kaka ya bomba trop donc amona ka neti azongela les sous pasi wana. Donc, ils ont un peu ça. Mais dans la vie spirituelle, ce qui est encore le beza, Babylone nous surtout condamnage, toujours par défaut. Au moni, les lobandumba bana balabala, oye bate suite nete nini nete oye bate, o loba directement que non ndumbo azama be ndumbo ko tubomia sala ngona beat. Oye bate tina nini ndumbo osela ki ndumbana. Mais na ndeko la biso mbala na ndina encore le beza problème spirituel. Comment fait-il moutako utapo mwana Allemagne chocolat ya yibi wana biso to zwa kango ya ozwa bango balia kango ya monsieur salami lelo babimisi yango lelo donc au mona ça un peu ça donc eza passe pe ma pesoni ngasiko biloko boye Darling nazan lo mo fena biso fait to sala donc ngana yo e ko rédiquer ba pare belo bazali banda na ko lo bango ate mais eza ba biloko mo eza ba leçon morale. Il faut tout ça là na batu pona on lakisa batu de tel point comment oyo muto akoza na vie ba papa na biso ba maman biso kala basala ba erreur grave na ba vie ba yebisaka biso toujours que biso so batindi biso to banda sala biso to zaleba malamu mais so tali na génération o eza génération plus grave génération mabe o lelo
ba génération monsieur yo subir ba difficulté eza ba génération où tu as des bas âge. Pourquoi? Par faut que ça moi na mabeni ngalelo so na boti moi na ngana ebisa nga papa no na zaki violent. Effectivement moi j'étais brutal. Pour pas battre muso moi nango des fois pas muto muso trouver normal et pas muto muso pas ko trouver on peut eza anormal. Donc c'est un peu ça. Il faut que tali sera moi na ba mabe oyo yo sala na vie, oyo yo peya na vie. Pour lobi moi na sala ngote po ya subir même peine na yote. Alors c'est un peu ça. Papa est moussou ça sala ma bémo quelque part. Azara moyibi ba la de génération na yo boza ba miyibi. Or ye moi na oyo vivre na ya yo ayibi chocolat na et mousso payer ba biloko euti na descendance na. Moussou peut-être azali na posa chocolat ndaza mwana poto beba na poto amesane déjà colia de biloko wana. Colia na toka soit disant ba supermarché za mutakota lié bonbon. Mais oyeka na papier na ba checker mais effet déjà ya koyiba o to lobela koyiba ayibi chocolat na poche amoni wana ko tia na poche ça déjà vol na constitution na biso ça vol qualifié donc ça déjà mabe yango na ce qu'on a otali ça que a subir babiloko moko o eze fois luka ba pasteur pour ceux qui mona na biso à côté supermarché to ba craquer mais ya outil en direct ndeto benga banga outil na paradis ayi na lifelo allo bakia oyiba donc ça lokwa neti to suis ange outil na paradis ayi na lifelo ka po oyiba ka krana mutu mo déjà zikana je ne pense pas donc bande ko ngai o ngana loba oui to loba ngona d'autres termes asali mabe mais en tant que ngai penani nazaboe nazara na moi eloko nzambe mo na kati na lobeza problème spirituel en tout cas fois luka basali na nzambe baluka moyen nini oyo ya sambela pona ya osibir babiloko mo oyo ezali de génération en génération o tolobaka donc ça fait tellement mal surtout nga souhaita na sepela na passe ya muninga na mobalité na sepela na ngota en tout cas bande ko na ngai bo juger pas tellement muto alinga pena moni muninga balobaka muninga malamu na tanga passe comment oyo ko linga keno ozwa muntu muninga na okako luko sibiri passe moroboy. Donc c'est un peu ça on a ngana loba darling love ndeko na so sali mabe na vie ya kibomoto mais vie spirituelle non ba na kati on nous teto loba na bandeko baloba ke bala mbala poto ba ka sérieux ba mbala kinde bazaka ba moins sérieux ba onde ba miyibi pona ki moyibi ba cheke awa nde ba mbala kini ba miyibi penza nde kenda sango mais quand to ka ke mwana poto aya ko yiba kaka chocolat na supermarché. L'honnêteté existe en Europe. Existe en Europe. Wana, ce que moi je peux dire, c'est un complexe d'infériorité. Mutesala mutalo babiloko wana ou bien koza na kishasa lingolo bateke mutu fois azalara na malotete ni mombo pa na ino. Donc onga na kolo bezali ezalara ba complexe mutesala bango. Ezape nde balobaka soit disant muyaka moko finisa bayaka nyoso muluba moko baloba bongo souvent po ani na mona ezarap papa tindi mbongo batongele ndako awa bandeko ne baliango yango wana nde sala ke di batu balobaka bongo mais elingo loba teke mutu soit vivre na poto nde yende karaza na honnêteté na vie na non donc c'est un peu ça donc ce qui est pour na bongo mais ngana okamwa po so tali belé pe to ka pe belé to ka ke non babuka legal baza kishite biso so buki legal obuka legal nini na niveau nini mais bango ko to place au sécurité za ya sir ya makasi po net ngabo sona ke Europe soki na mimi moi stanga za kishasa sona ke Europe na ko balate pourquoi na ko balate po mibeko eleki kuna babasa na soki kishasa so balie kuna na mibeko ezalaka wana mais fona banga no premièrement mibeko mais c'est que bango nde c'est que donc na ko na salama te bina pona ko ya ko tia mutu musapi mais na ko lo baga ke c'est que bango nde plus mingi bazana malote tene ke biso po bango nde penda ba yebi ndenge nini yo buka legal biso na to buka legal yo ke buka legal na même le je l'aime ça no bi matin donc au côté pendo frapper na banque est-ce que penda na banque centrale yo ke frapper to na ra au banque na c'est la banque publicité donc ezaka eloko de elobami est-ce que yoko ke yiba kuna okokate darling love donc de kona biso na mobali quant à moi non yebiso sauf vraiment la monsieur yo
contacté Darling Love nga na yebi nini na ko yebisa yo oyo ko sala ki na vie na yo simba liso eloko moto te neti ezana be fe mususu to ko sibir eza lelo te luka na ba famille no to luso mama za envie tuna ya yebisa yo to papa leki no mobo o kaka ki mama na to papa na mo bo ayiba ke loko moto eza ba biloko zo sibir ba biloko ba benga de génération en génération en tout cas pour je ne pense même pas que non moto akokoma na po soka bakata a frappa te loko munene ça va mais ko loba ke chocolat ayibi Darling mutu nyot so ba yebise likambo ke ntela yiba chocolat mwana ya lon ya mwana ya Allemagne ya Allemagne mutu nyot acha mutu amila miliki oyo bimisi ko ba traiter ba bimisi amili na biso to mila miliki antiquité to mila ba biloko mabaya ba poussière ba sali biso miliki te mutu so akomi na poto d'abord loka liboso oyo faut aobanga makasi za so en conscience intellectuelle à part envoûtement te aobanga l'état pour l'état ndenzambe pour pasteur so bas kanyo na tribunal ba sambisio et s'il est au kota lola te donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. J'espère déjà tous os chiter na biso et avec moi si je amuke to ngena to lobele lango bo mona degré ndeko na biso mobali asambo mwana poto o ba mo bambenga ba na poto atongo o lelo koma ke ba mbala kine moyibi evande na Kinshasa o mona mutu buso azoya na ya azoya vacances ba bise kebe ningo zokele kuna ba mbala Kinshasa ba na moyibi makasi. OK, bango moko kutu ba miyibi makasi koleka tala ninga yibi chocolat. Vraiment on est comme ça mobile soko ozwa opportunité ko ta l'émission oyo luka bata basala nzambe po oyo eza soni oyibi ba memi na la police ozo se présenter pe moi en Allemagne olakisi pe passeport na yo oza pe congolais te so changer nationalité vraiment et puis c'est soni vraiment na pas si bo changer bo mais ça la bino déjà ko yiba la bino kuna na poto oya nango anakini monde basambwisi yo na bia Darling na mona pe na oka pe onzire pe baloba pe bato mutu pa mbongo pa yibara eza maladi ba traitant maladi eza pe na mutu na biso mo pe na kina pa yiba mission mo pa munino na mbongo pa yiba pinda ba rumeur pour rumeur na Congo tambola pamba te donc eza maladi ba traitant eza maladi so amoni loko mutu maboko ebandi olenga ye donc azwa kaka eza maladi so eza maladi te bango kutu bana poto place fenda technologie bo moi menake ba bendi mutu nzoto ba changer fort donc santé en a prité Darling en tout cas on a senga na bandeko na en tout cas na obetelo so des choses j'espère déjà zongi toi ça. Et si déjà abimaki na la police kozonga nde vraiment na za information bon soki azongi azwi chance à l'émission yo en tout cas so mutu pe na yebi ayoki pe formation so akuta na chance ata za atindele lien nga na yebisa o kozonga na ki enquête luka pinda basala nzambe so monique yoza musika na basala nzambe contacta bato ba pembe na yo bon taliso ba directive nino ko sala oyo nga na asirma na lo ba ke na vivre babilo moza de génération en génération. Merci beaucoup. J'espère que vous avez vraiment ébélé à Rolanda. Émission, vous avez droit de savoir. Lelo, vraiment, tu me mets un sujet à moi, na poto, à Ibi chocolat en supermarché. T'as la dégrasson. Il y a battu belé, boy batondi. Au Sambousi, vraiment, hein. Mboka ya papa si boumoutombo. Ah, Allemagne, n'a pas bien à la patronne. Côté vraiment ba conteneur bela moi en Allemagne soit na conteneur ça va famille SCP la mena kamo luka ba sala nzambe vraiment et gloire mbaya tozo comme déjà conseil ni nozo pesa na bandeko na biso bazala kake mususu abanda déjà makamune depuis kuna lukia mimango na Kinshasa awa bandeko na biso maboko milai ya quelque part alinga yibaka keloko abatu conseil ni nozo pesa bon Darling on va voir conseil na ebiselo mo to aider to sala ba recherche. Le monde a quoi chez ça wa bina na no sang papa ton la biso nga benga ko papa en bref na benga papa si mutombo soki oyebisa pena Darling akenda luka ba mama mikolo wana atuna bango histoire oya ba makambo eza ya bamboka nde nini ezaki mutu ntela yibaka eloko bana ne ba na vie na bango c'est pas ça ndenge nini et ko aider plus ba jeune ebele ba changer pourquoi ba changer
eza eloko moko boye oyo biso tozanga yango ngai nazwango epa mutu te me nasala examen de conscience ya oloba soki lelo naza boye na omema ngo ti wapi bongo lobi bana na nga bon sibio nini kotala plus mingi yo te likambo osala lelo tala plus lobi o nini opeye donc c'est un peu ça yango na yebisa ndeko na biso mobali courage so telemite olongoli soni te mutu olongolo soni wana za te ndima baimilie yo baloba o bakoloba me nga juste conseil na opesa ezaka ke luka basala nzambe basala nzambe so moni mutu alobi nango na ndenga mabe wi yo kaka liloba bible nde loba so nga nzeta mobesu basali bo bongo nzeta okauka en tout cas papa si mutu mona osepela soko koaccorde émission wana eza leçon morale kombo nango eza leçon morale ezaka kokeluka bamama te bapapa te okofanda mpe so okute nanga neti molobeli boye nzambe apesa chance mwa moke mais mambo ebele mpo taka ngaka na mosala mais so jour wana nazwi te en tout cas andopesa koma ya kolakisa bato ya kolongola motu kobanga na vie koaffronte loko koma ya kosala ke mobali azala mobali mwasi azala mwasi donc ekozala vraiment plus mingi nayebi te soki ekozala l'un des missions nayebi te ke combattre ka yo moko andi moto omibundisama donc moto mpe naza conscience ya bandoluka mingi ayeba point ya vie na ye mpo motu mosu ekozala oke mosala mosala yango mpe na okende ayebi bitini na okendele mosala te mpo mosala bakenda yango neti nga aloba so na etelemi nake mosala nakebunda lobi mwana nga lela te nde nga alelaki bisiko nga nazangaki okoma bana nga bakoma motu na vie fo kozala na baambition ya oyeba place na osimba eza nini place na okende eza nini donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, j'espère Bolandi Gloire m'a vraiment conseillé, a conseillé bien vraiment tout changer. Bateau bosala maramboana vraiment beau changer pour ezana eloko ekitsaka mutu te lokolo yibe loko pour ko yiba ta 50 francs okoyiba $1 bakitisi yo makasi on dirait mutu oyibi mbongo ebele koleka na mutu oyo mosusu ayibi ba milliard mais yo mutu oyibi ya mukie bakitisi yo boluka vraiment beau changer makasi. Merci encore na mon patron papa Sibou Mutombo na Freddy Chibangu Agetrad patron de patron et maman Madongo ma glomba na habité aux dédicaces otika moi quelques personnes bon dédicace na juste donc maman Madongo ma babi pe na ndazara maman ye pe na za famille mbaya donc na pesi mbote sikaza na pesi na papa Sibou Mutombo mbote bele na vena biso pe na Freddy Chibangu Agetrad babi patron na katsa patron dans solo ki oyeba pusana bongo yo moko sentir balobi yenda simbi kongo mbalo pe na yende mokonzi. Merci beaucoup vraiment merci encore na moi mon bel de ma caméra metiti ma o sali ke bon la image vraiment kitoko mon réalisateur nanga moko bogar quoi niko ezali pa ye moko osimbalisa bomo na mais les lote aneza masqué na opesa te. Merci encore l'assistance ya Chic Mapuya bozala kaka toujours branché na chaîne Abino Congo Check TV boko banda toujours kozwa ba information la bino ya kitoko et pas Darling Love la canon botama mdubo ka sentiment to monani check Congo Check TV Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo